Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. Bonjour Karine Mokondi la baronne. Ba bonjour na bino nyonso, ba bon dimanche na bino. Bonjour maman Anna Mokondi de London City. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour Emela Donna de Nantes. Bonjour maman Suzama de London City. Bonjour maman Mylène Monji de Suède. Ambote na bino nyonso olanda video oyo. La Chine, merci na bino nyonso bo participaki lobi na émission ya lobi. Merci. Na ba intervention na bino. Nalina lobi loko moko boye. La Chine, on est ensemble. On est ensemble. En tout cas, merci na ba oyo ba kritikaki ngai lobi, na ba ope ba soutenaki ngai lobi. Merci na bino. Na ba oyo pe ba fongoli ba faux compte, merci na bino. Merci na bino na ba faux compte bosali ebele, même so bo fongoli ba 1000 compte. Oboya kolobelaka ngai esa na ngonga eloko te, naza mutu lokola bino. Mais eza bien que obimisa mécontente na bino, c'est normal, mais nazozwa yango mabe te. Na oyo bozoloba ya malamu, na oyo bozoloba mabe, natia yango kaka na maboko ya Nzambe. Ye moko Nzambe ajuge yango. Na ojuge bino te. Mais bino napesi bino kaka possibilité bojuge na bino nga. Bosala ba 1000 compte nayebi na nga. Nayebi na nga bosali ba 1000 compte na bino. Oboya ko régler ba problème na bino na meilleure façon. Ce n'est pas grave. Mais nasengi bino ka ba bon dimanche na ba merci na bino. Nalei naloba boye. Karine aleki biso nyonso nalobi biso nyonso nalongoli mutu te. Nalobi biso nyonso aleki biso na mayele. Aza mwana moke me aleki biso na mayele na sagesse. Tokanisaka te bokalme na ye azalaka nango wana nde aza zoba te, amonaka biso. Nalobi nalongoli mutu te, biso nyonso ayebaka nini tosalaka. Tozwaka ye lokola yuma te, aza yuma te. Soki Karine aza yuma alinga poste émission ya moninga na ye te, na otanga su kombo te. Alinga poste émission wana na page na ye te. Bino bo komprenaka na bino Karine te. Bolingaka ye, nalobi na bayo ba komprenaka ye te. Me na bao ba komprenaka ye bayebi ye. Me na bao ba komprenaka ye te. Bao basali bosali ba 1000 compte mpona kolobelaka me fashion mabe. Boyebaka ye te. Boyebaka Karine te. Karine des fois avandaka na château na ye azoseka biso. Azoseka biso parce que toza mayele te. Parce que ayebi ke toza mikolo, toza ba mama, toza ba tata. Nalobi mais nalobi te kasakanaka na esprit na biso. Non. Nalobi bongo te. Nalobi aleki biso mayele. Aleki biso mayele. Tokanisa te ke azali yuma. Bolimbisa nga naza na mbeto na nga mpona naza na ya kolala. Bao babenga ye nga bolimbisa nga na korepondre bino après. Nazaki ya kolala me nalamuki mpona sala video oyo mpona expliquer bao basali ba 1000 compte. 1000 compte.
nazo féliciter bino et puis nazo remercier bino, mais nazo en vouloir bino te. Nazo en vouloir bino te. Nazo en vouloir bino te et puis naza na kanda na bino te. Toza bandeko, mais boyeba keloko bosalaka te. Boyeba keloko bosalaka te, yango wana bokomi kofungula ba 1000 compte, bobomi ba kombo na bino ya malamu, bofungoli ba compte ya lokuta po ka bofingaka. Menga na opréféré ba 1000 compte wana bo multiplier wana. Omoni ndenge li peka kendaki tina ndako ya papa Feli, il fallait ba multiplier ya ba compte na bino wana, il fallait bokende ko multiplier yango bo sabula ye. Il fallait bokende ko sabula li peka na modèle moko ya kosakana te po bosali ba 1000 compte. Ole boya ko booster Mère Fashion. Ole boya ko booster na bino Mère Fashion, ça sert à rien. Bokende ko booster li peka. Po asalaki atre moko, c'est très dangereux, très méchant et très bondoki. Wana penza makambo okoki kosala yango wana. Deuxième chose, Karine tanga tiaki loko na page na ye et ate parce que aza yuma ou aza zoba ou aza nayebi te ndenge nini nakoloba ou aza naïf. Mais non, Karine ayeba keloko asalaka na oyo asalaka te. Nayebi te combien de fois boko comprendre Karine. Ayeba keloko asali na oyo asali te. Mais comme la Chine, bana mama otokite, nazoloba na bato yo, bazo multiplier ba faux compte wana. Nazoloba na bango, po ba comprendre ka Karine azaboye, Karine azaboye. Karine soka moni, mutatindi video, ou atindeli eloko na WhatsApp na ye, esepelisi ye te, atiaka ngo te. Atiaka ngo te. Ezala biso bato tolobelaka ye. Ezala biso tolobelaka ye. Soki amoni eloko wana, ekomemela ye problème. Ezo concerné, akotia na ye te na page na ye. Mais soki Karine ati eloko na page na ye, il y a quelque chose. Ayebi tina. Yango wana tiaka. Mais comme biso, tolinga toujours ko juger. Ba jugement ya motema mabe. Yango wana to jijaka. Mais comme to comprenaka système na yete, yango wana tozo chale. Tozo booster Mère Fashion de Nantes. C'est ça le problème. Mère Fashion de Nantes a salaka oyo ya moni. Nazo information a Karine, nazo information ya Karine te. Eza nanga epa nanga eza nango na tina te po nazwa vraie information a Karine. Naza na tina te po nazwa information ya Karine. Eloko nga na li na explique bino yango wana. Bolimbisa nga naza na voix ya pongi. Po na explique bino naza na besoin te po nazwa information a Karine. Karine asololaka nanga te. Karine amonanga te. Wana eza meme 20 fois nazo répéter bino ango. Amonanga te, ayoka ka voix na ngai. Amonanga ka na photo, hein. Na photo na liboso ne bandele na ngai, ezalaki profil na ngai. Po ba vegre boze ebele na kati awa. Bomonaka makambo te. Ba vegre baze ebele na kati awa. Soki bolingi bo reprocher Mère Fashion, ça sert à rien. Mère Fashion nazo salaka musala na ye. Nazo salaka musala na nga ndenge mutu nyonso asalaka musala na ye. Na ya mabe na malamu nzamba yebi. Mais bino comme boyebaka makambo na bondoki boza nango,
siko bosali bacompte ebele po boboostaka Mère Fashion de Nantes. Mère Fashion de Nantes aza na ye na problème te. Moto awa alobi likambo bomoni ye mwana malamu, me moto asali neka analyste asali émission na ye bokomi ko booster ba faux compte na bino wana bosali ebele wana. Mais bozosala ba faux compte po bo booster Mère Fashion nga nazomona bozosalaka rien du tout. Bo booster ba faux compte na bino wana na bato bazofinga Karine. Bato bazolukela problème na Karine. Mais Mère Fashion azala na te po alukela Karine problème. Et comme ka bosa esala nango eloko te botika. Mais non, kaka tango bato omoni bato babundaka naza d'accord na maman Nicole de Belgique. Tango bafingaki Karine bitumba ezalaki awa boyaki kobima te, boyaki kolobela yango te. Mais tango boyokaka bozela Mère Fashion po bokwesa Mère Fashion, bosali multiplier ba faux compte na bino wana po bo booster, boko booster nga naza na problème te. Nga naza na problème te. Problème nde eza na bandoki banzombo. Bo booster yango na banzombo. Pourquoi bozo booster yango na Mère Fashion? Wana siko ekomi jalousie. La nazoloba na bino na tongo ya lelo bongo ekomi nde jalousie. Ba faux compte bosali yango ebele wana. Bokende kobundisa peka. Bobundisa mame miri na Grèce. Bobimisa moto yo. Bobundisa moto yo alataka de maputa. Muto aza na 2000 kila bokende kobundisa ye. Bobundisa Marie-Laure Mwaka na Canada. Bobundisa Tente au Congo na Suisse. Boyoki makambo na oloba na bino. Bobundisa bango nde bato bazolinga via Karine bonga te. Mais Mère Fashion azolinga ka abonné a Karine. Moto soka alobeli Karine mabe Mère Fashion aya kobundela Karine. Moto soka asali Karine mabe Mère Fashion aya koloba. Donc soki boza ensemble na ngai boko multiplier ba faux compte wana te po boya ko booster ka Mère Fashion. Boya ko booster ngai sikoyo omoni ke eza na sensité. Mais ezoyeba eza bino. Soki bomoni na sali émission bokoti siko na ba multiplier baloba ba multiple na bino bosala wana ya lokuta wana. Karine aza na besoin te boya ko booster Mère Fashion. Karine aza na besoin te. Et puis batu misusu bazoya awa po baya kubundela Karine. Mais siko bino boya ko casser marché. Est-ce que bino bozomona te ka bazo bundisa Karine? Bozomona ngote boza ba aveugle oboni. Likambo soki eza kaka boye, il faut kolobela ngo po esuka wana, po continuité ezala te. Mais comment la bino donc bino bozalaka bosala ba faux compte wana pona ko bundisanga. Mawa trop. Émission na tchaki lobi bomona ki titre na tchaki yango. Est-ce que ezalaki tofinga muninga Karine? Arrêtez. Na tiela ki bino pona faire comprendre bino na tiela boyoka makambo oyo batia yango na ba page kuna boyoka vérité muninga Karine lobi eza nango na tina te. Mais awa bozo benga lobi nazaki combien 30 coups de fil. 30 coups de fil. Mais siko na saleli bino na tieli bino eloko po bo comprendre ke makambo wana eza lokuta. Makambo wana ezalaka makambo ya 1900 o bazoloba ezali fausse. Siko bokota nanu na bakombo na bino ya vrai ne bandeli. Après tango émission esili bokoti na ba faux compte na bino bosali ba 1000 ba 50 000 compte. Bozomona ke bozo sala eloko te. Bozo détruire kaka bino bozana ba minoko mibale ba mbeli ya mino mibale kaka bino.
boloba tango bobenga nga na noma tala basali Karine boye me fashion tala basali Karine boye après tango bokende tango na koloba ale bokoti na ba multiple na bino ya ba compte na boke olobela nga na message. En tout cas nazosenga bino merci lelo eza dimanche nzambe ya bongola mitema na bino ya demitema boza na demitema eza mabe boza na demitema yango wana ezoboma bino demitema boza bambeli ya mino misato boza na bakonte 10 11 12 13 ka mpona bobooste mama fashion bosala ye bakonte mpo bobooste mama fashion. Mama fashion aza na ye mutu ka ye kolobela Karine. Mama fashion aye kosala malgame te bino nde bozosala amalgame po makambo bozosala eza nango na sensi te. Est-ce que mama fashion aza aveugle ayebi te ke mwana ne adoptif azobala? Me naza au courant na wana. Me chaîne ezali nini? Ezali promotion ya Karine, finance ya Karine, na kobundela Karine bitumba. Soki na yoki muta sali Karine quelque chose, na oya kosala émission, batika mwana bato azosala vie na ye. Soki tozo travailler ensemble, biso nyonso kobunda bitumba wana. Mais soki tozo travailler ensemble te bosala ba compte na bino bo booster pona boya ko booster Karine, boya ko booster me fashion. Bomoni ke wana eza siko motema mabe. Po boyebi ke me fashion na eza na yete pona kwesa Karine. Boyebi yango, mais na comprendre bino eza jalousie. Jalousie na bino eza mabe, eza ya bondoki. Eza ya bondoki. Ezalaka banzombo te ka bino moko, ezala banzombo te. Na yebi banzombo bazali. Mais bino moko siko bosali ba compte ebele po boya kobundisa ngai. Mais ce n'est pas grave. Nazo sengela bino prière na dimanche à lelo. Soki bolingaka vrai Karine, botika. Bokende ko ba faux compte wana bosali ebele wana. Bokende ko bundisa lipeka Grace Tembo, Mbwa ya Paris, Gloria Olangi, Marilo Mwaka, Mukila Soso, na bampuku ya Congo kuna. C'est tout. Mais fashion aza pour rien. Bosala nga raison morale na yebite des fois boyebi pe eloko bolingaka te franchement. Des fois boyebi eloko bolingaka te et pas Karine. Boyeba ke eloko bolinga epa Karine te bozalaka na position ya mabe. Lelo bolobi oui, lelo bolobi non, lelo bolobi ha. Mais na yo comprendre te. Tango na sala ke mission na tie titre, bolandaka titre na sali. Et puis tango na bandaka nazoloba, bolandaka pe nazoloba. Ndenge bolobaka na eboloba te. Bolinga na tiela bino ba pile, na tiela bino micro na kati ya vocal nanga po boyoka ndenge na lobaka. Franchement boza vraiment hypocrite. Boza vraiment ba hypocrite ya osakana te. Hypocrisie wana bozosala na ngai, yango wana bozosala na Karine. Parce que na koko comprendre te. Kaka bino bokobenga ngai. Boye, tango bomoni na bokoti na faux compte wana. Faux compte ezalaka na 0,00000, même pas abonné. Okanisi naza zoba. Boye ina tangelaka bino bakombo. Na lobaki na bino compte nanga siko eza code nanga siko eza partagé na neve ya mobali na ngai. Aza informaticien. Aza na lobino master ya informatique. Mais naza wana te pona na loba bakombo na bino. Naza wana te pona bimisa bakombo na bino. Me fashion naza na ndenge wana te. Me fashion na yeka po aider Karine. Libonza na nga nzambe olena kende na église na ke otia moi 5 € na ngai. Non. Na ye kosambela na kombo ya Karine. Po injustice eleki makasi. Mais siko bino bosali ba multiplier baloba multiple compte ka po boya kobundisa me fashion.
mawa trop. Siko mère fashion bo bundisa ye aza pe star te. Naza nanga star te. Po lelo so natiki kolobela Karine. Na silika lokola sukali batiaka na mai. Mais siko bozo kapasi nini? Boya to bunda ensemble bandeko. Botika kosala ba multiplier ya ba compte. Osepeli na makam na salite. Ozaka na vrai kombo na obenga mère fashion talaboye. C'est tout. Opesi nga pe ba idée to sali. Mais siko oza mécontente. Okota na ba faux compte na yo wana ya bino na lobi ya bino po eze ebele. Boze ebele. Po so na obi yo oza yo moko. Mais so na obi bino bosali ba multiple ya ba compte ba faux compte wana. Siko tokoma koloba ka eza chinois te. C'est vrai eza na banzombo na ba chinois. Eza na banzombo na ba chinois. Mais tozala calme. Tozala calme. Nga naza mutu so na lobi likambo ka 5 minutes na bosani na ngai. Naza nga na kanda te pona lobela bino mabe mais botika ba double G. Eza mabe. Po bino kanisika batu boye bien informatique. Bino bokanisika ne boza ba roi ya informatique. Mais batu misusu na lobi na bino, batu misusu naza na Congo te, naza na France. Naza na France. Bo se tromper te. Boyoka ki nzembo wana papa X base ayeba. Ne vous trompez pas l'adresse. Bo se tromper na adresse na ngai te. Même soko oza na mboka nini, bo se tromper na adresse na ngai te. Ne vous se trompez pas l'adresse. Soki nazaki na Congo, wana na yoka pasi. Mais naza na France, bo se tromper te na adresse. Nga na kobikisa te. Nga na kobikisa te. Tozala bomoko. Tozala bomoko. To travailler ensemble pour na Karine. Na suki wana la Chine. Ba bon dimanche na bino. Zamba zala na bino. Adouci mitema na bino. Parce que eza na nketo makasi. Jalousie nde mutezo sala biso. Eza bien te. Mère fashion aza na jalousie na bino te. Mère fashion aza wana po bino bozala wana. Nga naza wana po bino bozala wana la Chine. Naza wana te po na ya ko détruire Karine. Non. Eza but nanga te. En tout cas, tozala ensemble. Ba bon dimanche na bino. Ciao, ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.